ba réseaux sociaux. Pour beaucoup comment et puis le baka pour frère Mike comme ba réseaux sociaux hein. Akipa na ngote po bo tamsu bo finga bo koma akoki ngote ya makangi neti ngata bo finya tabu komi atozo zelana bloqué on bloqué kaoti ozala wana bongo okofinga ti mukolo moni ke yo olembi otiki frère Mike zelana avant to eba madame na madame Peniel bokanisa kapeti bozaka bat bozaka banyamate po olalio la muki sentiment opo na mwasi asali mabene bele na ba ofinga ba mibale ya ba jaloux ba zozo ba zwata eza ba jaloux ya frère Mike bomo na kebiso soto ba mibale po ani kaka ye po ani ka oh mais frère Mike au départ avant Makambutu il est beau oh il chante bien il s'habille bien il est propre il est mignon azandenge biso ba fille ya milieu tolingia taka na mona star mais si nos frères Mike c'est bon na ndenga ba musicien na embela nzambe wana na ndenge na bango na ba pasteur wana na ndenga Congo to tuzamite ya mabete est-ce que ba komi ata 3 ba komi 3 ok ça bimi be honneur ya Congo o kala to kina ba vie ba pasteur Coutinho to kina ba pasteur Denis Lesi ba pasteur Sonic en foot ce penzo monier o ki pe ke o senti ba cher de ferry pour netinga ngana santa kanga so pe amta bien ngai fonde kaka so na moni obo ata na lo batena miso na biteye ça va bon comprendre vite olalio l'amour qui peut beaucoup moins courage na batu ya bembela nzambe na kinsansa wana frère Mike so peut to bito banda pe ko compter to bando classer ako parmi les 3 t o pe baba au numéro 1 ya yambo frère Mike bino nyonso pe boyibi frère Mike wana avant même abala madame na Peniel asepelisa biso aida biso na badoration na banzembo kokumisa nzambe frère Mike asala ba plein na ye asala kombo na ye na ndenge na ye ce problème eza il faut luka toujours ko luka solution ko luka te ke po problème eza yo lingi mali nzambe yo olingi po problème eza problème eza olingi o profiter nango o profiter offrir na frère Mike o profiter o loba mabe ya frère Mike bo loba mabe ya frère Mike ndeni offrir na frère Mike non ndenge nini tozongi se non na musali ya nzambe ata même na bible tozonga na bible bon frère Mike ndumba biso tondimi nga Jassim poneti nga Karine na ndenga mabete bo excuse nga boza no po bebinga pe na ba vérité na ko sabino to moni nga Karine mokonzi nga frère Mike Kalambai soka zakane ya camarade na nga Yvette tembe nga ko na linga na ngai so na linga nga depuis la taka ya ba camarade na nga en plus to ko li même quartier bino bébé frère Mike na lingwa la ndenga ningisela biso lingwa to ki ma classe yaya camarade na bino bomona keka yaya camarade kaka vite fait abua kaka kanzembo na TV bi sera nzembo ngo sera nezaka ezali kambangolu na zingolu na miso na nzambe ba sera nzembo na biso so pona ke otala camarade na Yvette fona tia maquillage pour on kaou na ke kutampe na frère Mike au kaou pour na belobela bino ndeni beaucoup mo bota ba courage beaucoup moins beau tabac courage oh non nenge zapongo nenge malili oh non nenge zapongo kutu nani frère Mike asali mabe oh maman azamoto ana mabe on s'était frère Mike so il faut se justifier on s'est justifié car et pas madame na point barre ana place mon côté à peine à mon côté oye il faut à expliquer pour nini bolingra likambo mutu soki boyoki ya mutu bino no ba mambele kana ba vie na bino ba mambele kana ba famille na bino na bandako na bino bomona ba ekolo soki mutu ayebanya memi ngambu
mutu soki ayebani amemi ngambu lokola ayebani bongo soki likambo ne bibi boyengi bolatisa o bino bokasanga ke frère Mike anga azalaka pede nde so bomoni ki o bakangaki na mwasi bongo bomona ngo ke te ye jamais na nini ti na Bible ba David nyonso wana David azala roi nzamba benga David l'homme selon mon cœur nzamba lola benga David l'homme selon mon cœur mais David wana bebi mambo sala abimati na basi ya ba garde corps na ye ba okengele mais nzamba benga l'homme selon mon cœur ya na Bible obisanga ke lokola ndenge bimaki na mwasi ya basi ya ba garde na ye nzamba baki kete yo lokolo sali boyenga na bomi yo nzambe na yini yo oboti ko juger batu ko oboti ka jugement ezaka nzambe la baronne Akastar jugement eza nzambe soki yo nasimisanga mokuse ezaba nakanga ngo kala depuis Kinshasa o nyonso ba nostalgie ya ni dembo bakanga kalo kwa bakangi ye soki mutu asali mabe tolobi boye koloba oui mais na limite petala oloba na nani et puis oloba yo ozoloba ngo étant kiki place vraiment qu'il fasse se justifier et akaye pas madame na point barre frère Mike ana aba ndoto ya bato ebele bino tant sosu boyoki ka oh madame na lobi est-ce que frère Mike et si vous monnaie côté condamné to côté lobby est-ce que boye bisanga que madame Peniel a na ba qualité sur 10 ye 10 non mais ça m'a beaucoup couple na bango mambo ngate mambo yote mambo na biso te mambo na bango depuis na mone banda bobandi ba makambo tellement ngapé ko tambolele kina kende Suisse na kende Allemagne na kende bodo ba coup de franc malili koti nga donande coup de feu beta kinga na vanzi non tala kaka non ba congolais bozo no tabota ba famille na bino botala misala na bino botala nanu makambo donc en fait ba projet na bino pour frère Mike kala Mike ata abaluki na mabela kitia se akwe ya kufi to yo kaka banzembo na ye tokolanda kaka tokotala kaka dobo kan tete ko finga na bo finga kolobo bokoloba nde échanger te ne baisse ba tout frère Mike non te na mona ba congolais na manque à faire mamba couple la bat et bon lelo sko so bazongani dona basi onyoso batika ba femme sel basi nyoso mibali banyokola bango ba mpete siko ndeto lati sango nde siko frère Mike do bozu ki bakuli wana sebi ba binga ki bakuli so ni bozu bulati si frère Mike dona kanda na yo mbali nonda atika na bana na ndengo ka no femme sel nakanda wana to mobile na zelo ko mbanda yo moko ko lo bate ngo profiter nango na mona ba photo ba bimisi oh non ndenge za bongo ouais non pesa mama Charlotte mbote mingi non pesa mbote JDT non pesa mbote bino pe lo bolinga bo ebite ba msupe ba singa la baronne naturelle bo imabe me yo kabino kaka bo yeki